Mawe, mawa makasi bandeko na ngai. Mawa penza ya somo. Yango na lobaka toujours biso ba Congolais. Et ozala toujours bientôt lingana. Parce que ceux qui biso to lingana te, bato mosika ba olingaka biso te. Ba kolingaka biso te pe ba kotika la kolinga biso te. Parce que biso moko to la kisa bolingo te entre nous. Bolingo ezalaka te to la kisa bolingo te. Tozo bomana biso na biso. Tozo tiela na ba poison biso na biso. Si comme muto mosika roya olinga biso. Olinga biso te. Muto a pays mosusu roya olinga biso. Akomeka kutu kolinga biso te. Parce que biso moko biso na biso to olingana te. Yango bango pe bato mosika bakoya kolinga biso te. Bakolukela biso ka échec. Bakolukela biso ka kakeno biso to kweya. Ezalaka bongo. Et osala pasi pona makambo ya minene oyo ekomeli Fally Ipupa. La star du moment. Aigle, aigle, aigle. Bandeko nanga. Déjà na Afrique mobimba. Na Afrique na biso. Soki to koti na ba musique profane. To ba musique ya mokili. Fally Ipupa aza parmi bato o bayemba kitoko. Ezala na Congo na biso te mais Afrique mobimba. Fally Ipupa ayembaka. Asalaka penza fierté ya Congo na biso. Asalaka penza fierté ya mboka na biso. Me ba makambo tokomi koyoka. Tokomi komona bandeko nanga ekomi kosala pasi pe mawa. Esali penza pasi. Et soki tolandeli bien. Eza na bato o baza sima makambo yo. Bandeko nanga. Lelo ba vérité nyonso na poisa. Salut, salut cher Bouchou. Salut cher abonnés. Salut cher connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na meme libino Fally Ipupa, la star du moment. Aigle, aigle, aigle. Bandeko nanga nini ezoleka. Makambo somo eleki kuna na Côte d'Ivoire. La famille. Makambo minene. Nini penza makambo minene. Mama kota kana sujet to continuer. Avant to kota na ma sujet na biso pour que to continuer na ndenge ya pia. Toyebike chaque fois que to salaka be émission, ezalaka toujours na batwa sika o bakotaka. Yango na eko sensibiliser batu nyonso sika na ba o nyonso kala nanu ba sabona te na chaîne Abisso. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka Étoile Lune Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka biso zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge to kendaka, kote mosusu kandenge to salaka. Talela pe soko monike no eza nango tongo. Étoile Lune Inès TV au senga na yo kota olia petit déjeuner na yo. Soko monike no eza nango midi en tout cas na osenga na yo na pete nyonso kota penza olia repas préféré na yo. Soki pe omonike no eza nango pokwa na osenga na yo lisusu kota olia soupe na yo bandeko nanga na système moko ya kitoko mingi makasi. Kandenge tozolia bongo, kandenge tozomelaka bongo, kandenge makamu nyonso ezokendaka. Bandeko nanga matisa pe volume. Sala pe partage na batu nyonso ya répertoire na yo pour que bayoka nini ezoleka na.
Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour n'a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka biente. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman. Kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Nga na boy nanga makambo keno mama etwali ni Nest TV yango Gavker eyaki biso yebisaki biso te bandeko na lobaka nanga chaque jour na émission yo lelaka mino zo sala yo passe estoma etungisaka yo libumu esalaka yo makelele air nyonso yebaka te eza nini benga Gavker na lombangu nyonso bandeko nanga nga na lobaka toujours biloko kitoko eumelaka nango te. Tango Gavker aza, c'est le moment profiter oya kobika libela na ndenge moko ya tokos. Benga bango, solola na bango, bazalaka na WhatsApp, donc boko solola na bino, bazalaka na gentillesse moko wa makasi, bazalaka na bango 24 heures sur 24 heures na WhatsApp bandeko nanga en ligne na système moko ya kitoko mingi makasi. Tosonga na makambo na biso ya yemoko Aigle Fally Ipupa la star du moment mobali penza ya yemoko Nana Ketchup mwasi nzombe. Voilà nini ezoleka bandeko nanga ebele ya batu. Je suis sûre et certaine que tolandaki concert tolandaki prestation ya Fally Ipupa na Côte d'Ivoire. La famille Côte d'Ivoire wana Fally Ipupa azalaki invité et akendo yemba na dîner de gala ya fondation ya première dame ya Côte d'Ivoire. Ba invitaki ye akendo yemba talaka bato minene bazalaki kuna. Tanto lo bato minene basi mosusu ya ba première dame plutôt basi mosusu ya ba président bazalaki kuna basi ya ba ministre basi ya ba gouverneur. Donc ezalaki dîner de gala moko oto lobaka ya VIP ya kitoko penza makasi. Eza neti ba dîner de gala oto monaka te. Eza oya batu ya mbongo batu penza ya mbongo batu bazana ba mbongo na bango la famille. Alors Fally Ipupa azalaki invité akendo yemba kuna. Ba invité parmi ba musiciens o bazalaki invité Fally Ipupa azalaki invité Mat Poko Rapé azalaki invité. C'est ainsi que ba ekope sape Fally Ipupa tana ye akendo yemba. Bandeko nanga na landaki concert wana très bientôt prestation ya Fally Ipupa. Na landaki yango très bien. Na kota ki pe na ba commentaire, na koti na ba page, ebele. Parce que tango nga moko na landaki, en tout cas, bon, makambo musique, na yeba kango penza makasi te. Parce que bino moko boyebi,
nga kutu va ya koyemba ezala nango kitoko te. Siko soki va nango ya koyemba eza kitoko te ata bino moko. Mais soki mutu aosala analyse, soki mutu aoloba, soki mutu aoteya, wana nakotaka nayebaka keno mutu oyo azoteya malamu, mutu oyo azosala analyse kitoko, mutu oyo azopesa information kitoko parce que eza makambo ya domaine nanga. Mais makambo koyemba ezala nango domaine nanga te. Mais na mikotisaka kaka parce que naza mutu nasalaka bi-émission. Tala kaka, voilà. Sikoyo na koyemba Fally Ipupa. Nga moko tongo ayembaki. Na yoki ka na lobi. Bon. Ayembi na yeba. Et du coup, na lobi ta totala nanu na page oyo ba yekotia vidéo na yeba lobi boy. Comment ça? Na zongeli lisusu pona oyoka nzembo ango. Bandeko nanga na lobi. Na komi ko comprendre, Moi, orgame moko boye. Voilà. Allez, n'ayez qu'au changer ba page mosusu ka nenge to lukaka matière. Na changer. Allez, comme même chose. Tala ba commentaire o batu bazoloba. Donc batu ba lobby penza ebele pona Fally Ipupa. Et du coup na lobby tin na roki kolandela ka makambo ba page te, mena tu na pe bandeko na biso mosusu o bayembaka batu na biso ya minene ya Congo na biso toyebi ke bayembaka deja. Na zui ka ba lien wana na tindeli bango na lobi bino penza boyembaka. Boyebi makambo koyemba, boyebisanga nanu parce que on a omona na ba réseaux sociaux en tout cas ezo lekelanga nga na yebaka makambo koyemba te. Bon, c'est ainsi que bango pe ba lobi pesa biso mwa temps. Batu nyonso na tindela bandeko nanga lien wana. Ba mosusu baza basala nzambe, ba mosusu bayembaka ba musique profane balobi nanga te, ba orgame ezalaki ebele, mais kolanda bongo ba orgame ebele eza orchestre oyo e accompagnaki Fally Ipupa. Parce que selon kandenge boyebi bandeko nanga ba explication na ba information ba pesinga balobi te. Tina Mat Pokora a remarqué que non, Fally Ipupa tango bando yemba azalaki na orgame ya makasi du début jusqu'à la fin. Donc orgame ekotaki makasi son voix na ye e bando bima penza bien te. E bando bima bien te yango en tout cas bandeko nanga yango lelo ba congolais na biso bakomi ko finga Fally Ipupa na niveau moko pas possible. La famille yango na lobaki na ebandeli na lobi soki biso ba congolais tokolakisa ke tolinganaka te batu o baza mosika deja bayebi ke no ba congolais balinganaka na bango te bakoya kosakana na biso bakoya penza kosasa biso. Fally Ipupa kozala deja invité na dîner de gala na Côte d'Ivoire. Na Côte d'Ivoire wana eza na ba musicien ebele bayembaka. Mais bango wana ba pesa bango opportunité te. Ya okendo yemba, ya okendo sala prestation. Mais ba pesa opportunité na Fally Ipupa. Bino bo kanisa ke no batu wana ba sepela. Ba sepela na bango ta. Eza na mutu moko te. Oya koki ko sepela mutu alibanda. Aya kolia na sani na ye. Mutu moko te ya sepelaka. Surtout soki ayebi ke yo mutu alibanda. Place yo uta. Déjà bandeko na yo balingaka yo te. Déjà bandeko na yo balingaka toujours ko sabola yo, balingaka toujours ko sasa yo na niveau moko pas possible. Alors, oye epa oke epa na bango plutôt, ba olinga yo ta, ba koluka kaka ba sambwisa yo kutu koleka na bandeko na yo. Makambo yo basaleli ye bandeko nanga eza orchestre oyo e accompagna Fally Ipupa. Ba orchestre o penze bande ko accompagner ye. Orchestre wana nde yaki ko sala keno ba orgame ezalaki ebele penza makasi. Parce que soki orchestre wana penza eyembaki bien, bande accompagner ye bien kaneti orchestre na ye moko e accompagnaka ye. Je ne pense même pas que ba makambo wana elingaki koma. Balingaki ka balakisa na première dame que non. Tala mutu oyo invitaki, tala makambo ye koyemba. Ifalo otika biso. Biso moko to yemba, biso moko to lakisa ke no to yebi musala to yebi koyemba. Yango bandeko nanga na ye. Na minute oyo na Côte d'Ivoire ekomi ya bango.
bakomi koyemba. Fally Ipupa ne sait pas chanter, Fally Ipupa ne sait pas chanter. Bandeko nanga, siko biso pe ba congolais to la kisa bolingo envers ndeko na biso, envers artiste na biso musicien to la kisa e bolingo. To la kisa penza que non, mutu nyonso asalaka mwa ba erreur moko boye, mais Fally Ipupa, connaissant déjà Fally Ipupa aza mutu moko oya yembaka déjà kitoko. Soki lelo frère na biso Aimé Kanu azalaka toujours to azwaka toujours ton na ye pona koya ko évangéliser Fally Ipupa, pona koya ko sensibiliser Fally Ipupa azongela nzambe, ayebi mungongo oyo Fally Ipupa yembaka, mungongo moko kitoko, ayebi ba makambo oyo Fally Ipupa dégagaka tango azo yemba, ayebi keno soki akoti akomi ko yembela nzambe ekozala somo. Bademo mosusu bando kweya, kokweya nde kokweya, batu mosusu ekozala somo. Fally Ipupa déjà de nature ayembaka kitoko. Alors bandeko na nga na minute oyo toya kotombola bendele, tolakisa bandeko na biso mosusu ba ivoirien que non Fally Ipupa ayebi koyemba. Je sais que ekozala na batu mosusu ba olobaki non nga nazalaka nanga wario te, nga nazalaka nanga golwa, nga nazalaka nanga mutu Héritier Watanabe, nga nazalaka nanga mutu Jibe Mpiana. Mais na minito eza makambo kozala mutu ya Jibe Mpiana te, eza makambo ya koya ko soutenir, ya koya ko tombola bendele surtout ya pays na biso. Bango orchestre na bango do ba yeba ki makambo ba osala. Bino moko boyebi. Toza batu. Eza na batu mosusu balinganaka, eza na batu mosusu balingaka na bango évolution ya mutu te. Neti na ka oyo. Donc eyola kisa penza est tellement que évolution ya Fally Ipupa bazo lingango te. Ba sepelaki te na ndenge Fally Ipupa akendaki na ye Côte d'Ivoire, ndenge première dame a invitaki ye akende ko prester na dîner de gala ya fondation na ye. Ebele ya batu balingaki na bango te. Siko balobi kaka keno tokola kisa yo. Comme ozoya na orchestre na yo te, ozoya na ba instrument na yo te ko utiliser oyo ya biso tokola kisa yo. Fally Ipupa déjà de nature ayembaka kitoko. Ezala na ba concert kutu ya minene, ba concert o auti ko sala na France, ba concert ya minene batu plein. Fally Ipupa yembi na niveau moko pas possible. Wana kutu batu bazalaki na bango ebele te. Ata bino moko. Donc ba na bango kaka. Bino moko boyebi. Alors, chers compatriotes, toya ko tombola bendele ya mboka na biso. Toya ko lakisa bandeko na biso ba pays mosusu keno congolais. Tozalaka toujours likolo. Papa Wemba yebisa biso déjà. Papa Wemba na sapologie. Sikoyo to tambolaka na attitude wana la famille. To tambolaka bongo. To pesa ndeko na biso star na biso courage. Parce que tout le monde a déjà ebele ya bato bakomi kokota ba émission kili. Pona koya ko finga Fally. Bo finga ye na ndenge nini ata bino moko. Soki ezalaki ata na Congo na biso, oui, c'est tout à fait normal. Tolingaki na biso to sekaye to sala bisala sala. Mais na ba pays mosusu. Et puis soki botali bien orchestre yango, ba instrument yango, donc ba bilo nyonso eza nango ka louche. Siko ba makambo soki eza louche. Boya ko finga ndeko na bino pourquoi? Et ozala kutu na temps ya koya ko finga ndeko na bino te. Grand merci na balandi nyonso ya Étoile Nines TV. Grand merci na ba o nyonso bazwaka ta na bango pona koya kolandaka biso. Grand merci na ba o nyonso babengaka biso pona opesa biso ba courage, koya kopesa biso ba remarque na ndenge moko ya bien. Merci mingi na bino. Grand merci na sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oya tika kabiso te. Sponsor na biso oya zalaka toujours elongo na Étoile Nines TV. Sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Bambote nanga na yimoko Linda Bukulu ya balinda mwasi Nzombe. Bambote nanga na Madame Judith Diampovisa. Ce n'est pas
possible. Ah, bambote nanga na ba mama nanga chérie, ba mama o bazalaka toujours et encore. Elongo na étoile Nines TV, bazongi sanga na nzela, soki na lobi mabe bakoya kandenge zalaka, na pesi bambote nanga na yemoko, mama na biso mama Joséphine, mama Tina Sambia, mama Titi, mama Germaine depuis États-Unis. Bambote nanga na yemoko madame Madeleine Kieta, bambote nanga na yemoko madame Marie-José Chala, na pesi bambote na yemoko madame Sandrine, madame Bijou, madame Sidonia Siala, bambote na tonton héritier Yola, tonton David DVD, na pesi bambote na bino nyonso balandi ya Étoile Nines TV, bino nyonso bozwaka penza tan ya koya kolandaka biso, bambote bisika nyonso. Je m'excuse, bisika nyonso boza bandeko nanga na système kaka ya tokos makasi. Moi de la femme, la famille, moi de la femme, biso basi ti mars esila. Ekozala biso na biso kaka. Sikoyo, kandenge tokota na moi de la femme, kandenge makambo ezo tambola, kandenge makambo ezo kendaka, yo mwasi. Na moi oyo o retenir nini? Nini oyo lingi o changer na vie na yo? Nini oyo lingi o bongisa na vie na yo? Signature nini olingi otika na vie na yo? Ezana batu mosusu kandenge to célébraka na biso mois de la femme, bango ezala kaka bongo. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.